tous, bonsoir, bons días, bonnes tardes, ça dépend de l'air, ça va vous trouver dans vos maisons. Alors c'est votre humble serviteur Mayo Gino de Bundes, Toye Lisusu pour éclaircir concernant la situation Ekomi Mabe. Alors naebi que Nzambe aza na contrôle même la situation za mabe ndenge nini ce côté édiqué par Nzambe, alors tout ça ira bien. Alors vous inquiétez pas, alors Dieu est toujours avec vous, avec nous, alors je sais que ça va aller. Toyeli lisolo na biso mo boye, alors ezali na ndeko na nga mo boye, enfin notre frère, c'est notre frère Albert. Albert est à côté de Azana, à côté à Colonne. Là, à côté de Colonne, là, c'est la fronde, à côté de Colonne, SN. Alors, il m'a contacté hier pour me relater quelque chose qui est très important et nous puissions quand même vous éclaircir. Alors, ça sera mieux que beaucoup de Kolandango, mais vous allez la code. Alors il faut vous comprendre. Banamai, il faut comprendre. Ok. Alors on va continuer après ça. Suivez. Wow, it's a nice shop. What's going on in here? So nice, man. Okay. Damn. Oh no, I can't believe that. This one for my wife. Yes. Oh no, I can't believe that. Hey. So how much you sell it? This one discount now, $17. So can you give me address, please? Okay, so nice. Which Right. address is there? Which street is there? This one, La Lele Mother. Relax. Relax Plus. Relax. Yes. Then me, I'm relaxing. Relax. I'm relaxing. Autour de la publicité na biso, alors tout ça là la publicité, alors on a que beaucoup comme on a eloko nini ko sepelisa yo. Alors il faut que vous somba, alors si vous allez par commande na bino, que vous allez tout pénal que vous avez bino biloko na bino, alors il combien bino à la destination, c'est un peu ça. Alors l'histoire a fait ça que bon la situation concernant au début que la cop na la cop de salaka na au ndaro au début que bino boye la cop wana, c'est ça que moi c'est na yo azana na mwana na libumu. Alors, Roluka, non comment vous pouvez asala masolo. Alors, la situation est comme il baby non, c'est baby ma baby. Alors, même où ils allaient que non, bon, au sali, bon, il y en a moi si vous avez, enfin, vous allez en adminoter car vous sali car masolo, vous voyez, il ne vous comprendre. Alors, parce que là, on a baby. En fait, c'est un exemple, il y a Master Mobo, il y a Berjaki et Pananga. Alors, Azaba à côté à l'anglophone, à côté à l'anglophone, il y a alors, na Berjaki, moi, on a Berjaki, na Ipananga. Alors, ils allaient que, Azalaki étudiant, on a autant, tangi, assis ici, classe nae. Il fallait que aluka musala. Donc, aluka musala na domaine où il y a tangi là, na profession où il y a salaki. Alors, il faut aluka musala peut concorder na yango que akoka pour s'en sortir na ba mboko pour na otika la. Alors, situation est le cas que non. Mikonzamboko balingaki que aluka musala où est vraiment pour passer na dépendant na ebaki eta on a ça ba côté à na ça côté ba côté ba pesa ba nkanda que na au sali ba démarche alors aussi nini tant aussi université pardon tant aussi université na yo alors au luki musala après OK au présenter ba contraire musala quand vous présentez ba contraire musala alors on a ba ko pesa yo nini na yo makamu na yo c'est que droit na yo siko tamu sikoyo
ndeko wana asisi université alingaki kotanga nde na monoko na bango na anglais asisi classe alors esala que batuni ifo basala bango test ya monoko ya mboka na biso awa alors basala ndeko wana test bon enfin azalaki koma azwaki te même mwana école primaire ya awa batest wana ezalaka ke non soki osali test wana ozwi alors bakoki kopesa yo opportunité parce que non tu parles quand même la langue alors ils vont te donner l'opportunité kotikala na mboka na bango osala alors bandeko wana bazalaki vraiment kosinteresse na bamonoko oyo te bandinga oyo te préféraki basala na monoko na bango parce que c'est très facile basisi université avec leur langue c'est vraiment c'est normal aussi bon, parce que bango nde balingaka mingi basali na monoko na bango après parce qu'il va travailler chez lui aussi alors azo collaborer au travail peut-être awa peut-être kuna seke azo tenter chance quoi dans le sens là mais akokaki te ko s'en sortir avec ça là que non akoka kokata na ye azonga na mboka na bango alors ntango amonaki ça ne va pas makambo esili alors bayebisi aluka mosala azwi te alors akangi bisaka na ye azongi mboka na bango alors cope moko ezalaki non parce que soki neti omoni ke no ezosimba nango te alors il faut oluka nzele moko boye ya mozungu mpona koka koede yo ke na basituation wana ndenge ezala po basala masolo ndenge ezala mais esimbaki nango te parce que ye akendaki kuna abali na ye ndeko na ye alors ntango abali mwasi ne fiancé na atikaka mpe alors makambo nyonso ezalaki ebouleversé alors akoki kobala société mpe ça alors ntango asisi azongi na mboka na bango alors ndeko na ye mosusu aye kotanga ntango ayeyaki tokutani na ye mpe atindi epa na nga non kende pa Mayo Gino de Bundes azala très cool alors akokoete yo mpona bademarche mpona makambo wana alors aya mpe na héberge ye mpe na shenga ntango avandi ndeko wana alors abandi kotanga ntango asisi classe na ye akendaki bakote moko boye ake kobala po ayebeki classe ekosimba kote wana ekosimba te alors mpona kozwa mosala nde ezaka mpasi na domaine yo osali au moins ke osala médecin nde ezala na baavantage ebele parce que na edaki baarabe ebele c'est basyrien bairakien bon iranien na eda bango na sens que bango basisa université na bango alors napesi bango nini na expliqué bango ndenge ezalaka après na oyo azalaki na besoin ya avocat alors napesi avocat na ngai alors tokoki bali te après baye kozwa basituation na bango ekomaki stable c'était un peu ça alors bon, super après ça. So guys, it's your man Mayo Gino de Bundes TV. We are here in Istanbul. You know, I'm already new shoes. You know, if you like it, just come out of here. You know what I'm saying? So you will see what's going on here in Istanbul. So everything's great. The friends, you know, I made everybody. You know, I wanted to meet, and then and one sister, you know, because she lost her mother. So we are very sorry about that. So that be cool. Always thinking to subscribe. Mayo Gino de Bundes TV. You know what I'm saying? It's me. Thank you. I'll see you later. Bye. mpona basituation wana ekomi kobeba nango parce que ekomi ke soki neti olingi osala masolo wana ke oza mwasi na aza na zemi olingi osalisa bamasolo wana ekomi ke ifo bokende na papa ya mwana mpona bakoka kotala makila soki nde vraiment azali mwana na ye parce que bato ebele basala yango baye koremarke ke non bainvitation batindela baparent faut se présenter par exemple dans la maternelle pour signer un papier que non moi tout ça n'accepte moi que à côté de la maternelle tout ça ou bien opération va opérer moi par remarquer que papa va à la rencontre ka ba maman alors yango ba moni que non maman solo là et comme vraiment mon boulot peut-être ba maman ma maman va la rater ka papa alors comme un peu bouleversé parce que na yebi sous que
soki neti masolo wana osigne vraiment neti osigne yango. Alors ekomi ke bakomi koexige bato basalela bato ba masolo wana bakomi koexige babima na basi wana. Parce que pourquoi? Parce que ntango baotinda lettre babino yaka bosalaki masolo osaki bamwa mike alors bosilani. Alors yaka nti esili nango kaka wana bopalangani. Mais non, bakolandela susu mpona basituation ya mwana. Alors po neti opération il faut papa signer, maman signer. Neti kama autre vraiment que urgent, il faut pas parler tous les deux parce que ça na 50%. Alors bah on mi balé pour ba signer. Alors bah remarquer que bah ils la ka moto moko nde a s'occuper na mwana. Alors ya mwana et vraiment komi ko landela en makasi et puis continue la ba papa ou bien ba maman ba lettre tina misala. Alors tant ba convoquer bokende se présenter ça il faut baza makila na yos. Alors pour batala vraiment ce que ça vraiment ya mwana wana kwa tata mwana wana c'est un peu ça. Ya mwana Albert atindela inga ya Albert atindela inga lisolo na kotsa ngope na conseil na zopesa bino. Alors na ba masolo na biso ndenge ezalaka alors pona reperci bino kuna beni. Alors il faut bosser la vraiment tout que non soko olingo sala masolo na yo c'est bosser la débat remarqué so boko solo la na mutu na yo wana qui en cas de situation boye alors azala prêt pour na aider et vous allez bien. Mais ce qui est comme que tant qu'on retourne prochainement que vous avez une situation très urgente pour na mwana après ce que nous avons attente il y a qui n'ara musala. Alors un jour bako invoquer alors bako se présenter pour boye parce que belé bazo boto la bango ba masolo. Alors sans va boto lio alors comme il part alors tu te retrouves à zéro vraiment et ça la rapace. Ozomona mingi bazo tindika bato omona batindiki bavanda depuis kala nde batindiki alors eza basituation nde ebebiza na système wana nga moko nayebi ndenge bazotindika bato wana parce que nga moko namona mpenza po petit moko boye napesa bino exemple petit moko boye ya mwana moke abwaka mwana moke azali ne mwana moke te petit wana sikoyo ake kozwa lipasa apesake no bacele nini na ye nayebisi nazobenga na ye nga abi kende azoyoka nete parce que nga azali place wana azosala place wana so bamasa na babino il faut tokanga mwana atindika ye nga abi te nga bokotinde ye te so chef na biso alobi non bapesa nga repo bapesa nga nini nakee na ngai parce que mosala eza nanu me balingi basalaki nga nazonga ndako mpona bakoka kokanga mwana wana po azalaki minere mais ayeke kopesa lipasa siko bali basala système oyo bakange batindika ye so nga na bi te na okende te na remarkaki nazobenga na peti yango mbamba akangami kaka wana nazobenga na ekende azoyoka pete ake kozwa lipasa po apesi bango mpo bacele nini mais ayebi te ke bakokanga ye kaka place wana batindiki ye. Alors basalaka yango te parce nga nazalaka wana. Alors nde bayebisengaki no bapesanga nini nakee ndako autorisation nakee ndako nalingaki te nalingaki natalaka peti wana mpona nini balingi batindika ye parce que aza mwana moke azalaki na 16 ans 2 ayeki kopesa lipasa mpona bacele nini mais ayebi ndenge ya kosala makambo yango te fo ozala na avocat. Alors ezalaki mwa mpasi esalaki nga mpasi mpona batindika mwana bongo vraiment. Alors yango wana nalingaki kokende te na binono na okende te mpona ta la station nde ezoleka po ezalaka so okeka kuna balekisi yo mbala moko na nsima mbala moko oke sans trace bakangi yo na kati ya nini wana bakamera bango wana ezalaka ya kokangama partout. Alors bamemi yo destination kuna na libanda sikoyo bakotya neti eza eloko moko ke urgent quoi. Alors ozoleka bafe vert ti okoti na kati na ndeke okumbwe c'est un peu ça. Alors bosala attention bakoti wana alors bosala prudent quoi. Alors tokocontinue lisolo na biso oyo ezali mpona lelo. Alors tokocontinue lisolo na biso susu na oyo nga na mona oyo nayokaki susu. Alors ezalaki mpenza na kati ya
mboka na ngai awa. Alors to continuer prochainement. Merci. Ezalaki abino Gino Mayo de Bundes. Alors to ceux qui wana prochainement vous s'abonner massivement pour Rolanda Lisolo na biso o eza vraiment très intéressant. Alors na katina wana parce que alors on n'a pas le temps, hein. On n'a plus le temps, alors on doit demain matin on doit aller travailler. Merci vraiment, on est ensemble. Il y a bien un mot. Que le Seigneur vous protège. Ciao. Vous abonnez na Mayo Gino de Bundes TV. Ouais, je salue Serge Mayomona.